Ah, Jelly Show. Atonda ba chance. Bandeko. Jelly Show na moni. Kinshasa penza. Elingi. Voire même. Na Kokoloba. La chanteuse de la musique facile. La reine de la musique facile. Jelly Lukoki. Jelly Show. Kinshasa penza. Yango nde mutelingaka ye. Ah oui? Tala di baku mususu. Jelly Show akutani nango. Li baku ya kitoko super. En tout cas, Jelly Show. Makambo ezo bakisama kaka seko bakisama. O mapamboli ya ndenge nini. Jaye Lukoki Jelly Show. La reine de la musique facile. Bravo. Ha ha. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Jaye Show azwi copine de taille. Azongeli copine na ye d'avance bakabwana te. Bazwana eloko moko mabe te. Grosse Molly. Bandeko Grosse Molly azali copine ya taille. Taille kaka na nzoto te. Me taille avandisa pe basolo. Ayebi ko maîtriser monde. Ya makambo etali ba musicien. Alors copine na Jael. Na mokola lelo. Azali la chanteuse, la reine de la musique facile. Pe Grosse Molly akomi na Kinshasa akiti. Na ba copine oyo alinga kutana. Alobi yango ye moko na monoko na ye. Ma copine Jelly Show. Gauthier Mascotte, je sali, avec Gauthier Mascotte, Joël Show, ma copine nanga, je sali na ebi keto mona na tito ko ma dimanche fona lukoto mona na donc na lingi ba journaliste tout, babi 2023 au Grosse Molly na zongi pas de rang. Signé ka banaliste kaka, signé banali ba boyelo banaliste na ndenge na bango ezalaka. Ngala bi to kuta ibanga mo aboya no ya sola ba propre. Nenga ba poni ngo kabeza éducation. Ba ba éducation. Gauthier Mascotte, je sali, avec Gauthier Mascotte, Joël Show, ma copine nanga, je sali na ebi keto mona na tito ko ma dimanche fona lukoto mona na donc na lingi ba journaliste tout, babi 2023 au Grosse Molly na zongi pas de rang. Signé ka banaliste kaka, signé banali ba boyelo banaliste na ndenge na bango ezalaka. Ngala Alors Jelly Show ndenga zawana akomi na copine na ye o bazala na ye détail. Donc Fivette Mayemba bisika zali na 7 mètres carrés oyo le Quechua pesi alalaka na village Panda na kanisa tango akozwa sango yo. Surtout tango akomona la reine de la musique facile Jelly Show avec Grosse Molly baleki en tout cas akokoma siko na 3 cm carrés ya kolala oyokaka mbetu ya Mario me lokola yaza mwana mwasi akoti pe Mario te na mbetu oya moke makolo milai toyebi te soki tokobenga
Fivette Mayemba na tangu wana nani. Jeli show bandeko mapamboli sur mapamboli. Po jeli show eloko ezako manke na image ya biso bata poto tomona ina copine azana camarade na bato toyebi na media poto monaka Yvette Kalombo akokotambola partout alobi Chiluba alobi Swahili alobi Kikongo alobi Kina Rwanda alobi Lari mais soki tomoni ye na camarade moko te ya media totalaka azawa mutoyo yango tomonaka ye fa kangama na nani tani ya mabedi na lekechu awa pe Fivette Mayemba bapesi ye 8 mètres 8 cm carré alalaka tozomona bango pe kuna te. Alors Jael Banda Kita tozomona ye na ba collègue na ye ba chanteur ndenga azalaka na bina file na ba misusu tozomona ye na ba plateau ba télévision tozomona ye na famille oya ye famille Bosange tozomona bandako na bango ya kitoko tokomo yoka bandeko na ye ba vero mes copines de taille nde tozomona te. France na koma yango na niate yango après wana nini parce que France na koma yango na niate yango après wana na kende ko s'installer pas de problème j'accepte et puis j'assume le quoi selon bango ba refulenga c'est pas un problème mais dis-moi na kenda na koma et ça la quitter donc ça sert à rien ko bandoluka ba mboka ba nini parce que France na koma yango na niate yango après wana na kende ko s'installer pas de problème j'accepte et puis j'assume le quoi selon bango ba refulenga c'est pas un problème mais dis-moi na kenda na koma et puis ça la quitter donc ça sert à rien ko bandoluka ba mboka ba nini parce que France na koma yango na niate yango après wana na kende ko s'installer pas de problème j'accepte et puis j'assume le quoi selon bango ba refulenga c'est pas un problème mais dis-moi na kenda na koma et puis moi na ko évoluer na mboka mususu mais na Europe kaka. Et puis, na trouvé mieux, fallait na yosa bamangam na monsieur bébé très important, fallait na zonga pour na sala. Na zongi c'est pas un problème. Ata pe na lobi na kofanda awati liwa. Et ça mode de vie nanga. OK? Et ça mode de vie nanga na. Alors j'ai les show. Azako compter na ma copine. Il y a distance. Comme la baronne. Mais c'est quoi une copine de taille? Na kati ya Kinshasa na mabele. En tout cas, ezali avantage, ezali réussite, ezali poids na image ya Jeli Show. Po copine na ye, azongeli pe musala ya micro. Azongeli yango pona 2 jours te. Pona 3 jours te. Azongeli yango pete ke o soki na komi na 40 na tiki no. Ye fwa leka. Âge o mami lela go tika. Fwa leka âge ya mama ngebi. Alors, Jael Show ye moko. Ye pe fwa leka âge ya mama Bilia Belle. Ye fwa kene na musique na sama bele tia kokoma mukolo akozalaka koyemba ndenge mama Tchala Mwana ba Betty Masikina ba mama Pongo Love. Alors sikoyo tango bakangami lisusu po bakabwana te babunda te baswana te. Atako tongana ezalaka entre bana basi bango batongana te. Yango grosse moli tango akiti akomi na mboka ya Congo esengo oyo aza nango ya kokutana na Jeli Show ezali esengo mosusu.
sekonde toza kotala kote ya GL Show. Me na ndimi te GL Show konéglige akutana Grosse Moli te. Pamba te basololaka. Po Grosse Moli asololaka na batu oyo ye atalaka bango. Surtout alobi na bazozo na ba obayina ye bamankaki ye. Me ye mutu akomona oyo azokende tala copine na ye GL Show. Abengi ye soki bobengaka nini te collègue te, soki concert nini concert te, concert ou bien concierge ou bien nini komboka bobengaka no concert te. Abengi ye copine, ma copine atie pe na liboso ma alobi te copine GL Show pako oza ata mosusu copine ya moto mosusu sikoyo kombo ekangama kaka copine GL Show ndenge tobengaka ba mamaleki ya moto mosusu tobengaka bango toujours mamaleki. Mwana klase na bino akokanisa mamaleki na yo biologie mazali mamaleki ya moto mosusu ya balabala aza pe mamaleki ya moto nyonso. Alors Grosse Moli abakisi tina suka alobi ma copine GL Show, ma copine GL Lokoki, ma copine bien-aimée, ma copine GL Show, la reine de la musique facile. Fona kenemona ye mbangu mbangu. Ma copine GL Show. Gauthier Mascotte, je sali, avec Gauthier Mascotte, Joël Show, ma copine nanga, je sali na ebike to mona na tito ko ma dimanche fona lukoto mona na donc na lingi ba journaliste tout, babi 2023 au Grosse Moli en zongi pas de rang. Signé ka analyse kaka, signé banali ba boyelo ba analyse na ndenge na bango ndezalaka. Ngala byo to kuta ibanga mwa boya no ya sola ka propre. Nena ba poni ngo kabeza rééducation. Baka ba rééducation. Gauthier Mascotte, je sali, avec Gauthier Mascotte, Joël Show, ma copine nanga, je sali na ebike to mona na tito ko ma dimanche fona lukoto mona na donc na lingi ba journaliste tout, babi 2023 au Grosse Moli en zongi pas de rang. Signé ka analyse kaka, signé banali ba boyelo ba analyse na ndenge na bango ndezalaka. Ngala byo 5 ans na je gros. Après 5 ans na je Grosse Moli. Mana lobela kwa. Souvenir ya mabe l'internet. Moi l'internet azaka plus aimé par ba maman. Bato botala nga l'internet ba yebi Loris la congolaise azaki maman pour na biso. J'espère oyebi pour moi première fois na ya na poto azaki logé pa nanga. Tozaki belé maman lo ba Frank Stema ya yebi na Pomba Deplique ya yebi Gloria Olangi ya yebi Frank Stema ya yebi ntangenda ozwa maman na bus c'était Frank Stema. Et puis ba yeko binga nga na rejoindre bango na ju maman taka ba maman bando bingi pe ba mimi chike va non ya ko fanda na flato maman bi non tellement na linga ka moi non comme pas possible ngai fona fan de panel. Et puis nga na zaki na lamuki na tongo donc na zaraka na ba maman moko mibale o bazaka nyonso pona nga ezaki malolo et puis na maman Emily Nzemba. En tout cas bazaki ba 2 jours na koma yango na niata yango après wana nini parce que France na koma yango na niata yango après wana na kende ko s'installer là pas de problème j'accepte et puis j'assume le quoi selon bango ba refouler nga c'est pas un problème mais dis-moi na kenda na koma et ça va quitter donc ça sert à rien ko bandoluka ba mboka ba nini parce que France na koma yango na niata yango après wana na kende ko s'installer là pas de problème j'accepte et puis j'assume le quoi selon bango ba refouler nga c'est pas un problème mais dis-moi na kenda na koma et puis ça va quitter donc ça sert à rien ko bandoluka ba mboka ba nini parce que France na koma yango na niata yango après wana na kende ko s'installer là pas de problème j'accepte et puis j'assume le quoi selon bango ba refouler nga c'est pas un problème mais dis-moi na kenda na koma et puis ngai na kenda ko évoluer na mboka mususu mais na Europe kaka
et puis na trouvé mieux fallait na yo ça ba mangam na monsieur belé très important fallait na zonga pour na sala na zongi c'est pas un problème ata pe na lobi na kofanda awati liwa eza mode de vie nanga OK eza mode de vie nanga. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.